merci pour la télévision, la vidéo pour la colonne, pour la journal. Il y a peu pour le peuple mbote na biloto pour la journée pour le conseil des ministres seulement qui kitoko week-end de qui na présidence ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ouais bah que la première rencontre après remaniement au seulement qui le 8 août héritier moi pine va passer une détail. Conseil des ministres, il y a gouvernement de Souminois et Selema Kitoko sous présidence, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Première rencontre, il y a Jean Oyo. Depuis remaniement et Selema le 8 août. Na occasion, Premier ministre a adressé qui n'a pas membre à gouvernement na bango, na membre à gouvernement na ye, batante ou azali kozela. Na intervention na ye, na ligne droite, il y a communication, il y a chef de l'État, Judith Soumina Tuluka a invité chaque ministre, il y a kozala prêt pour répondre na batante oyo, place batiye. Premier ministre Alobi Azali convaincu n'aba expertise pe expérience oyo moko Azali na yango n'aba atout précieux pour relever défis à venir. Bosimba ke Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a continué qui na kolobaki a coordonner ba action gouvernementale na transparence ndenge a prévenir ki ba membre ya gouvernement na ye na obligation ya ko rendre compte. Bosimba ke chef ya gouvernement a teki ba point d'honneur sur solidarité na kati ya nouvelle équipe gouvernementale oyo na même ordre ya idée a rappelé ki na bango importance ya communication gouvernementale coordonnée cohérence paix responsable boye bake pona ko permettre na chaque ministre atia la bongo mission na ye malamu. Premier ministre a annoncé qu'il tenu à séminaire gouvernemental na délai moko proche rencontre oyo ekoya na cadre idéal pour ko renforcer ba capacité managériale ya ba membre news ya gouvernement pe ko réviser substance ya programme d'action ya gouvernement yango ekozala loko la réponse ya communication ya président de la République oyo alingi ke gouvernement na ye ezala kitoko pe ezala bongo gouvernement d'action pe ya ba résultat. Le Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka pour notre qui a zélami au lundi 18 août 2025 na Yokohama na Japon on peut pas y représenter mon président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la 9e conférence internationale à Tokyo sur le développement de l'Afrique du 20 au 22 août. Boyebake ba dizaine ba chef de l'État et à gouvernement africain ba zélami kuna pe ba partenaires internationaux na ba acteurs politique na masolo etali député national Hermione Bolumbe Boyebake ya cela qui descend week-end de qui na ba différentes bases na ye ya mo amba héritier mapine Fabrice Londom bazaki simasimana ye. Honorable député national Hermione Bolumbe, mama ya Makasi, mama ya Nguya, mama ya Mayele, kouta na ye fraîchement na ville ya Kisangani na province ya Chopo, et pa wapi a lancé ki campagne ya chirurgie ya ofele, a pe makite, a kendaki mbalamoko, na avenue de l'école, na commune ya Kisenso, et pa wapi a kendaki kopesa ba don, ya ba stylo, ba uniforme, pe ba objet classique mosusu, ba fourniture scolaire oyo, ezalaki geste moko ya malonga, pona kosunga ba parents ba yeba na kozongisa bana bango kilasi na ndenge ya malamu na sima ya kolongwa na commune ya Kisenso. Hermione Bolumbe akendaki directement na quartier de Bonhomme na commune ya Matete et pa wapi apozaki lisusu même geste ayaki na bo fourniture scolaire ya ndenge na ndenge pona kosunga population ba vandi na commune ya Matete mingi penza na quartier de Bonhomme mokote ya bosani ke mama Hermione Bolumbe azali ko travailler selon vision en chef de l'État le peuple d'abord. Mokolo ya dimanche 17 août 2025 meilleur élu ya ville ya Kinshasa akendaki pe na commune ya Ngaba na église Christ en vie et pa wapi asambelaki elongo na ba fidèle ya église oyo kuna pe ayaki na ba carton ba cahier ba stylo ba uniforme pe ba fourniture scolaire mosusu et pesamaki et pa ya pasteur ya église Christ en vie pona kosunga bana ya commune ya Ngaba ba yeba na kozonga kilasi na ndenge ya malamu. En plus lelo azongi les sous pona ko pambola bana na rentrée scolaire o bazanga ka été bicté. En tout cas nous sommes très heureux et très reconnaissants. Il y a acte à Sali pour la église Lelo.
awa na église Christ en vie apesaki pe enveloppe ya action de grâce pona kokumisa nkolo na ndenge asungaki ye pona kozala élu na ville ya Kinshasa mingi penza na circonscription électorale ya Moamba. Na nsima wana direction ezalaki quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba epai wapi meilleur élu ya ville ya Kinshasa akendaki na paroisse catholique Sainte Bernadette epai wapi apesaki pe ba fourniture scolaire nyonso kaka pona kosunga bana bayeba na kotanga na ndenge ya malonga. Awa na mbule uti koleka tokendeki na Lemba apesi biso ba bassin lelo lisusu abenga biso ayo kopesa biso bakaya atuka esengo makasi po moto oyo bino kozotiela motema soko aza kobosa na bino te bino mpe mwaye bobosa na ye ezaki. Après wana ezalaki quartier Mateba kuna na commune ya Ngaba epai wapi akendaki pe ko soutenir ba électeur na ye pendant période oyo ba parents bazali kobongama pona rentrée scolaire. Hermione Bolumbe mwasi ya Nguya mwasi ya Mayele alobi ezali vraiment devoir na ye. Eloko motivé nga eza se moko na mutu nanga naza na conscience ba mama o naza ko se rappeler encore jour à vote bango so bazaki libanda po ba voter nga et tout mais comment ko laisser kotika ba population eza reconnaissance naza na bango envers bango pour moi o baloba na français c'est une obligation nazonga kana ba vacances parlementaires nanga nyonso depuis na koti parlement non seulement na sola na bango pour que na meka ko bouger makambo kuna mais aussi lelo oyo tozo sa musala o l'état ebongaki asala normalement rôle la député za kopesa bakaete mais to kosala ni eza situation oyo toza nango na koyi kokende na fanda te ba nanga bazongi classe na bakaye bato oyo batindi nga na zala kuna eza ba nanga te eza ba mama nyonso bo mona bo remarquer partout nazo kende ezaka ba mama pour mon bango batu ba meminga kuna et je resterai toujours reconnaissante envers cette population. Député de la République Hermione Bolumbe a-t-elle s'occuper déception na ye pour la situation sanitaire oyo amonaki na ville ya Kisangani. Hermione Bolumbe azwaki avion na tongo ya lundi 18 août 2025 pour na kozonga na ville ya Kisangani epai wapi Hermione Bolumbe mwasi ya Nguya mwasi ya Mayele azongeli bloc opératoire pour na ba chirurgie ya ofele oyo azali kosunga population bavandi na ville ya Kisangani. Kongo mobimba bazali kosepela na ba geste oyo ozali kosala ozali kaka moko obengami député de la République. Na maseleta li président national ya Union Congolaise ikona mokuse professeur Daniel Mukoko Samba alansaki misala ya ko installer cabine ya courant na Mbanza Ngungu na Congo central na nzela ya honorable Efremi Sumbu héritier Mapine Fabrice Ndungu une fois de plus reportage. Bana ya Mbanza Ngungu na province ya Congo central bapambolami mingi penza na cadre ya kotia lotiliki kuna enfin ke ba poche ya molili eyeba na kosila vice premier ministre pe ministre en charge ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali ko confirmer toujours engagement na ye en faveur ya développement na communauté locale. Mercredi 13 août 2025 na intermédiaire ya député national Efremi Sumbu ye a lancé officiellement misala ya installation ya cabine électrique oyo eko permettre pour na ko électrifier quartier Loma 1 quartier Loma 1 na Mbanza Ngungu na province ya Congo central. Bosimba ke lancement oyo ezalaki très salué et pa ya population ya Mbanza Ngungu na province ya Congo central. Bango nyonso batondisami na esengo bazali kosepela na misala kitoko pe ya malonga oyo vice premier ministre pe ministre en charge ya économie nationale professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali kosala na fief électoral na ye. Lancement oyo epesaki esengo na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona. Simba pe boyeba ke quartier Loma 1 na Mbanza Ngungu population asepeli babeti maboko balobi professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali mobikisi na bango. Bosimba pe boyeba ke ba militant pe ba cadre nyonso ya parti Union Congolaise ikona mokuse bango nyonso bazalaki présent na cérémonie ya lancement oyo. Bango nyonso ba défilaki basalaki carnaval na ndenge ya kosakana te ba drapeau ya ikona maboko na bango loyembo na monoko basepelaki pe batalisaki esengo na bango.
bango nyonso balobi ke na nzela ya député national Efremi Sumbu lokola misala oyo ezali lancé kala mingi te ekoumela te ekosila bana ya quartier Loma 1 na Mbanzangungu na province ya Congo Central bakozala éclairé na courant moko ya malonga nyonso wana don ya professeur Dr Daniel Mukoko Samba pamba te kuna ezali pe fief électoral na ye misala ya boye ezangaka te kobota mbuma nani ya kondima professeur Dr Daniel Mukoko Samba te na Mbanzangungu na province ya Congo Central pamba te ya boye etikala kozala te bana ya Mbanzangungu balobi basalaki shwa kitoko esengeli babukaka tango nyonso mbuma na yango ezali boye. Rapporteur info lingala otaki tukuna na Kikwit bazwa ki moko makanisi ya population pour na arriver au état du chef de l'état kuna na Kikwit na cadre ya conférence de gouverneur Bolanda. Ezalaki annoncé par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était 13e conférence yaba gouverneur ekosala na province ya Kwilu. Info lingala epesi micro na population oyo ba réagir na basens ebele. Pona Albert Wunda Kapolo oyo encadraka ba jeune ya Kikwit azana esengo ya koya ya ba gouverneur kasi asengi na mokonzi ya mboka a créer misala onzela ya ba société na ville ya Kikwit oyo ezalaka ata na société industrielle moko te. Par rapport à jeunesse entreprise ebele donc ba société ebele so ya ba contact président république a ici ba contact na côté et so aka na kinité et que ndaka na ba côté ça na ba minéralité alu que la biso ba la station même ba entreprise ba société wana partie la biso pe na Kikwit ba jeune ebele ba aussi ça ba classe ba ma plomb Kikwit quartier latin l'école les ebele ba jeune ba aussi ça ba classe mais misala exacté mais ceux qui président république Fati Beton a raisonné biso akanisi pe biso azwi ba société mosusu atina o pe na Kikwit na bandundu donc na Kwilu disons et vous allez bien parce que diminuer pe chômage et puis quand nous assu ebele au moins que même la besoin de mike so vous allez te moto ça comme responsable azokende mosala de l'autre côté bandeko ya pona Congo ville de Kikwit oyo eza asbel ya droit de l'homme bazana sentiment ya curiosité na oyo etali 13e conférence ya ba gouverneur po population elembi ba promesse sentiment eza kaka ya curiosité parce que tout le même pas sentiment ya joie ou quoi parce que toujours en RDC la plupart il y avait des 10 grands événements et ce que la biso kaka na ba inattendu au place tourner dilaté mais au moins sentiment ya curiosité parce que ça fera que une grande masse il y a ba autorité à Mboka il y a Congo et Kolo na biso ba ya na ngambo ya Kwilu une province qui a longtemps géré ce pays par les biais de ses représentants donc et bien ça va te donner le quoi ministre et tout mais malheureusement que l'état nango ezaka ka faible et à la conférence c'était pour la compositionner union sacrée et la conférence c'était pour la compositionner la guerre politique na ba poids politique et à la conférence pour la développement ya développement pratique et faisable concret ya je jette rien que ça les restes bah, discours na ba carte politique en tout cas wana to lendia déjà trop et les cas un peu trop tole kana éducation pour notre que enseignement eza kopesa makitoko kuna na itemat ndologo bakibatia à disposition centre de formation ya autodidacte pour le domaine technique Nadina Sona Stéphane Skandi. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokela lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye
formation nde affaire ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki deja kotravaille na baentreprise en tant que vrai technicien. Baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele. Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission. Et deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. Osilisa na yo deja classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo avenue Aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo mfumu ya formation technique. Collège Prof Aouka baza kosala ba inscription pour na année scolaire 2025-2026 boleka na extension na bango o eza bongo na bumbu pe na makala héritier mapine reportage. Mosungi ya baparent aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège Prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma le grand baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège Prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège Prof Aouka ba parents bayoki balobi collège Prof Aouka nde mosungi na bango na collège Prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te. Nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. B'inscription eza nango ya ofele. Esi ebandaki déjà ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai collège Prof Aouka ezwami wapi. Yoka bien, kanga adresse oyo. Collège Prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Aouka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma le grand baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo ya na 40,000 pour la primaire, 45,000 pour la maternelle, et 48,000 pour la 7e et 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo bosa na bandeli ya année scolaire qui les 30 septembre pour être biso
to faire fonctionner l'école. bosimba mpe boyebake wana ezali a compte kasi bamonta misusu etikali baparent bobanga te ekozala discuter na mois d'octobre mingi mpenza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof auka elongo na baparent ekozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof auka baelève basalaka bavisite guidée bisika ebele mpo na kofongola bamémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof auka yende mosungi ya bana. Collège prof auka yende champion. Kaka na makabotani inscription ba na complexe scolaire Maman Pemba 1 na 2 école ya fondation na Rambungu kuna pe baza kusala inscription kitoko eza bongo na commune ya Kisenso. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nero Mbungu yango nde ezali ko répondre na souci ya baparent ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali kofongola baporte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nero Mbungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika ye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali kofongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso frontière ya commune na Matete. Pona d'inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pona kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe toza pe na éducation de base de 7e à 8e toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé Fondation Nero Mbungu bongo pona oyo etali ba salle de classe bobanga te ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nero Mbungu poto na RDC poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kini pe ya RDC cadeau kitoko ya ngoyo pona bana na bino. Merci honorable Nero Mbungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bato ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa ya boye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya Fondation Nero Mbungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité kobanga monene ya babatima te kobanga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité kobanga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po Fondation Nero Mbungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele bokosepela boza deja ya kosepela Itemat Delvo bango pe na ngam na bango baza kusala ba inscription pour na année scolaire 2025-2026 bole kana kuna pour na koza inscription ya bana na bino Stéphane Skandi. Kinshasa boyoka
sango la memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo yango nde esalaka ke babenga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications, Itemat Binza Ista, na Delfo, na commune Yangalema, bazali ko bengi sabapara nyonso ya Kinshasa, pe ya ba province ya RDC, oyo bana na bango, bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola, aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique. Oyo na katina yango, bokozwa 3 options. Totangi, radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle. Cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino, bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Ba option nyonso oyo totangi, boko kuta yango na Itema Mbinza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele. Musala o ezo sala ke surtout pour la base eza musala o eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune Yangalema boleka na ba bureau na bango pour na ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pour na année scolaire 2025-2026. mingi pour na bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission. Premier test d'admission Samedi 19 juillet 2025 à partir yangonga ya 7h. Puis deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Boleka na ba bureau na bango pour na ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pour na année scolaire 2025-2026. No batanga kawa ba ko silisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe kolukisika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazu formation oyo ekoki penza pona bango yango na bengi bino boya ebele boya non seulement pona kowela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant bota l'école yango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe sima nango ekopesa yo posta ya koya. Potopota malonga pour la bana na meza potiva pe mukolo ko komela yango episaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka te, alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Bozalaki ebele pona kolanda info ninga na journal pe pona vous soki bosepelaki na kusa merci Legor Ntingi Matomi nazaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Muyala
pe grâce pour Baluzolo héritier mapine mingulu wa supervisaki journal au montage sima ki pa Francis Kanza lokoka pe Fabrice Lundo Bilando ngala bino de rendez-vous ko au revoir.